D'accord. Est-ce que tu as un problème avec Céléo? Non. Et où t'en as ouais? Tu es sûr? Ouais, et où t'en as ouais? Si on est comme un niveau où on a TV, que ex n'est mon robot, atteindre la capture, est-ce qu'on est bien là, mon esprit, est-ce qu'on a la capture, est-ce qu'on a TV, c'est Gaza you Mazam Bendre. Au moins est-il à porte-parole. Yann. Mouton autant combat porte-parole et album mon sa dynastie. Porte-parole na bango ndesi ko ye. Yango na zoloba. Yango na lobby boy. Mouton atindie. Ayebisa ye kaza voisin nzambe te. Et puis ba déplacer guerre te. Ba tika ngo place na vandi wana. So baza na bo. Guerre ezalaka wana bango siko ba déplacer yango te. Pona ebe pa euti. Alors mouton atindie po moni. Yaza porte-parole. Balingi boule à le porte-parole kende pesa makambo. Ça veut dire magamuno etalingati. Tika na magamuno kuna avocat sa koto il faut ça démarche. Na musique pe za yoki musique bitenga pe na okota. Na okota na te ngana ajo na okende te. Okena onde. Il faut bien organiser des trucs. Mais ce sont tes frères. Mais na boité na ba ajo sikoto sala mamu ce sont des frères, siko ngana reliate. Mais selon dynastie, qui peut pas soutenir, peut pas faible, bah oh bah lis-moi qui l'union fait la force. Bah soutenir idée bien. Oui. Ah, donc on dirait bah soutenir pena bah faible donc bah mieux bien. Donc on a faiblesse. Moi je suis parmi les meilleurs. Nous avons une ligne d'attaque. Oui Trésor. Boni. Ouais ça va. Biso toi nzala, toi un bloc reliate. Non Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bo saka nanga te commune. Hein? Aziza uchobe nganga oh yaya lo ka relier zate. Carmia Benanga Kuna Yaya Tolambité. Au juste, j'ai envoyé moi, on a tenu 300 € pour ma provision. Mais vous avez besoin de l'élo. L'élo, car on a début à moi, vous avez ça te donne provision, tu vas maman tiens une provision dans la coûté. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bossa la lissu sur le col à Anste, cuisine Nabiso. Et bongi c'est li bande konabino, nabama sanabino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko, namokili mobimba. Consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Abisso, topez beau s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez beau benga na numéro ya Cuisine Abisso. Cuisine Abisso. Et que comme ça biloko nabino, naba famille nabino, paye pas ba master nabino, na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabisso, pack poésa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent. On vous grignote la nourriture là-bas. Pico chili, sauce piment, pili pili. Oh, interessa ngai. Pico chili, solution na mesa. Pico chili. Très cher fidèle de Congo Mokili TV, c'est déjà votre émission Rêve des Stars qui est toujours présentée par Rina Amissi. Dans cette émission d'aujourd'hui, je reçois pour vous le président Kabose Moulembi. Elle est au quoi entretenir émission Yalelo. Avant que je puisse commencer cette émission, je tiens quand même à saluer tous nos abonnés de Congo Mokili TV, à mon boss en dollars, et Jean Lukule et Edka Lukule, mon à Canada, à M. Sim Sintel et à Mike Makingo qui est derrière la caméra. Et là déjà, je suis avec mon invité. Kabose Moulembi Wakanda. Bonjour président. Bonjour, bonjour. Santé, ça va? En forme. Dieu en pleine répétition. Ouais, Dieu fait grâce et puis ne s'appelle pas trop. C'est la toute première fois à Congo Mokili. Congo Mokili. Voilà, on a aussi prendre la répétition le lundi. Donc c'est là qui Congo Mokili paye pour toper sa message dans les fans dans le monde entier. Voilà, donc c'est un peu à partager. Mais orchestre, ça va? En forme. Alors, président Kabose, tu as une évolution de l'album. Comment ça évolue maintenant? L'album, non, est limité. C'est pour quand? Ouais, fin novembre, nous allons sortir l'album. Et puis là, tout est mis à son. Il y a un titre à Loufou. Il n'y a pas même un mois. Il y a un moto ça la promotion en attendant s'il y a quelques messages dans le studio comme clip. Mais 80% déjà c'est au soldé boulot.
boulot c'est à 80%. Seconde totindiki kaka son ya lufu. Ils ont la plateforme nous surtout et on enseigne vraiment na fans ba s'abonner massivement à la chaîne YouTube Kabossé officiel et puis na page officielle ba Kabossé Boulembi ba s'abonner et puis voilà donc ba continuer toujours ba partage. Ils ont combien de titres albums? Ils ont 12 titres. Donc il y a deux. Tous on a Jansi Mayasi Force Italia. Tous on a Cédric Aloy, Sambouissa. On a des regardez. Voilà, voilà. D'accord. Merci beaucoup Kabossé. Maintenant, pourquoi vous avez toujours une stratégie par rapport à la titre qui loufou ou comme si son banga stratégie ne me la biso na titre na yo. En fait, naza artiste messager. OK. Na sala moi différence mo boye tant au période to bengama ki génération album. Oui. Na sala moi différence mo bona za la na moi monde à part. Au bateau ceux qui na pesi message bateau ba comprenaka ou ceux qui na laki bateau et loko bateau ba zelaka. Babika non avec l'artiste aza mutu moko boye atikara biso na ba titre na banzembo na ba ndezala. Na sala moi différence pour nos artistes messagers. À travers le titre, nous allons faire véhiculer message. Vatissa Monter, Foye Belatan, Bolingo, ils ont tambola bien, ils ont Mutuka, ils ont tambola bien, Foye Belatan toujours, Mbanga Mbanga, Moussala Mouadimi, mais Neti Mikolo. Mais pourquoi Loufou Kassi? Loufou est significatif, c'est la frontière avec Kaboli Congo. Kaboli Congo na Congo na Angola. Na ngambo ya Angola babenga ngo Luvo. Na ngambo na biso to benga ngo Lufu. Ça veut dire magamuno etalingati. Tika na magamuno kuna avocat sa koto il faut pour sa démarche. Avocat sa koto il faut permission. Donc les frontières na tango ba institution ya ba nekongo. Moni prévané okuta biso awa. Moni batuno so ba destiné na miro yo. Ce sont des nekongo bato ba Simbaka base de l'institution, il y a Nekongo, Joseph Kazavobo, Zingankouvo, Maman Zingankouvo, Kimpa Vita, Nozomona Kazavobo. Donc voilà. Donc il y a un moment où tu expliques que non. Le grand Nazala, moi, il nique à Monja, dans le bas de notre Makambona Buneta la Rangaïti. Voilà, garde ban. D'accord. Merci beaucoup, Président Kabossé. Lelo Kabossé, au comment peut s'abisso image plus ya ba générique qui est l'ingozaki bosso te ba ki na ba rumba. Pourquoi au longo na rumba comme plus na ba générique? Kota rumba simba isu souté ou comment? Na ranelo au prophète na ba rumba parce que ngambo na fiesta. Na hôtel école fiesta. Na bi oyemba ngo bien rumba. Bien que bato musu balobaka ote bangonde bakolo rumba te mais na yembi rumba bien pe na yebi yango bien dis-moi que ceux qui osent album ezalaka na elo mo boto flashaka to benga générique po e présenter couleur ya album na yo nde omoni na yaka bongo yango moni lokola tobwaki lufu ezoka annoncer couleur ya disque po ezoya ya ba titre na tangeli yo donc ces derniers temps naza bongo pona naza showman naza mutu na hotel école ya aux ombrans yango moni nakendaka ndule moko boye na Lusaka na saluer suke Chile na Green Lodge na Zambie bah c'est que non il faut limiter avec des rumba c'est bon c'est bien bon faire la rumba eza ya biso mais ngana mo viser pe mingi le banda ba kopebele na zwa ya ba Kenya Nairobi Mombasa Nankuru Kisumu Mboko Ndola Lusaka, Zambie, Kenya, Angola, Ezapo, na lansaka batib, lokola ba Zaralaha, lokola ba biloko aboma, lokola ba Mrusu. Alors, yango moni na bandakana no wana, po epesa ngama ba cop bantro na libanda ya mboka. Voilà. Dans ce Holandais bien, au comment ça la kilelo, donc au tikina no rumbo qui est dans la kilelo par rapport à pop. Rumba zali, rumba eza. Donc quand ils sont na rumba to komika plus Ton abarumba logo la ba Jansi Mayas. Oui aussi prendre bateau ebele, ba trop d'affaires, ba Cédric Aloy, barumba logo la ba Thierry Monfila, ezana album. Donc bateau pena siko malobo zoloba. Vraiment nazo ya mbango bien peso koma mbala moko. Na famille, na ba téléspectateurs,
na ba internaute que non d'ici peu de temps ba royoka ba vrai lumba. Voilà. Merci beaucoup Kabossé. Kabossé, le nom au pesa bato image plus ozaka du côté falike bandeko na yo ya wenge musique, mais pourquoi olingata puisque ozala na bango te même parler de ça olingata pourquoi ozaka plus du côté falike bandeko obotanda komoko? Mais non, so le bin ngona vraiment question ne salinga passer pour on dirait image à division, mais non, ce sont mes frères. Lobake bato ne moto bakomisa ngo bongo bato ne moto bakomisa ngo bongo que et Kabossé aza plus que boye non. Pour moni à la Congolia à la quinoiserie et kenda bongo ekenda ndenge kasi ekenda ndenge lekenda boye ngana commission na commission te mais na encourager yo. OK. Moni biso idolose la nini soit encourager musala ya motu catégoriquement mbala moko ba traiter yo ndenge faut ba traiter yo ndozolo ba wana. Or que c'est pas yango image kenda bongo mais fallait pour pas simple aza frère na biso nyoso to aza frère ga bandeko yo tangi wana c'est la famille quartier latin maison mère anti-choc choc star baboke c'est belé nyoso to wana c'est la famille. Musique à Congo, c'est la famille, mais pourquoi division et Zoya Hermsou tantôt n'est pas esprit? Auto bien à Scantin. Au moins, il y a une musique en dehors, il y a une liste, tous à la bataille Scantin. Ah, il y a une fois non. Oui, na fier lelo. Oui, ça qui non. Ceux qui n'ont pas bonne relation, exemple na yo, exemple na X, exemple un artiste tel. Naza fier, Rosala. En bon terme, exemple na Inosbi. So tozane ba relation qui to soana te to wela peria on comprend tozo salara métier to bengi tata mama nani musique donc omoni ba makambo wana ezaka bato ne balatsa ngo bato mais on est bien. Alors yoka ki balinga bazwa ki idée ya kosangana po baye mana dynastie pourquoi pas yo po kindeki o approcher bango yo po tsanzembo no omoni ke sikoyo bino boye ba valeur na biso te. Comment? Ouais. Là, je suis pas d'accord avec toi parce que ozo bananga ke non tango yokaki pona nino kendaki parce que ezabo kosangana basangana ki na ajo na bande musique na âge ni tala ajo na komi na mais ça dépend eza par rapport à âge te eza oui. bande ko bosanga te na ajo oui te. na ajo yo basala makambo ya bongo te basala makambo na ordre basala makambo na invitation basala makambo na ba sollicitation. Donc si je comprends bien, inviter que tu vas solliciter que tu vas écarter que tu so moi écarter wana mabe parce que est concerné ngate bato basali musique ya bato so ba concerné yo te so ba kipe yo te mais na musique pe za yo ki musique bitenga pe na okota na okota na te ngana ajo na okende te okena onde il faut bien organiser des trucs. Mais ce sont tes frères. Mais na boy te na ba ajo siko to sala mamu ce sont des frères siko ngana reliate to sana bana to boti mamu belle organisation ou comment tango ya ba deal ya ba business parce que les autres artistes étrangers basala rango na ba showbiz basala rango na business tango tozo sangana eza poto sala loko mo ya porter loko moko boy so na lobi pe boy. Mais selon dynastie, qui peut pas soutenir, peut pas faible, limoi qui fait la force. Ba soutenir idée bien. Oui. Ah, donc on dirait ba soutenir pas faible, donc ba mieux bien. Donc on a faible. Moi je suis parmi les meilleurs. Nous avons une ligne d'attaque. Pour Yambi Mboka. Mon ya faut la fière Yambi Congo. Ah donc au monde ya do mo le binado yeboye binado ki ancestral donc yambi Congo awa bazara marambozolo bawana les garabongo te moni biso to bimise ba énergie trop na art et comme ata moko soki omoni nga na participation moko boye c'est que eza eloko moko vous me navanda boye ata na kozana nga boye mais nazana ko babengi valeur na nié projet motuté projet bateza nango bien mais pour nga na ndako na yo faut na beta porte ou
ndakoya pe ndenge nini de fois elle a bien organisé. C'est ça que je viens de dire que est-ce que beta qui porte ba boy ko Non, je peux pas. Nako beta pe porte. Bref, nazo faire partir na projet wanati. Voilà. Merci beaucoup Kabossé. Lelo ce que olobi que non côté dynastie au fait partir de mais quand même aux invité na Zénith. Ya oui raison. Zénith de Paris wana eza penza makambo na biso. OK. Wana pena eza ya biso palais. Ndenge za wana nde naza awa donc kuna ba invité ngate palais na biso. OK. Ah. On a chez biso. Là on a biso donc le roi de la forêt azana ba soutien ba biso ba petit nae. OK. Voilà. Président Kabossé ni ça la que non ba musicien beaucoup mal ba problème entre vous, ba conflit amitié bozala qui bien bozala qui ba place moko et du coup boyo kana souter pourquoi. Keto. Oui keto. Jalousie likundo bote mamabe. Mutu oyo enviaka mutu aza complexé. Nde alaka na bajar ya baline wana. Mais mutu oyo azana ye il s'en fout na makambo bato. Azarane ka normal bien na bato. So moni bato bazana ba esprit wana c'est que baza bata ba haine. Ba envière. Ba complexé. Nde balaka mingi na ba makambo wana. Menga ka bosser na clean na problème na mutu te. Dis-moi naza bien na ozarana na bien. So na moni sika wana eza moi jar na otia likolote. Et surtout son qui place on a batonga ka bato. Je préfère adage mon azolo ba mikolo yo vaut mieux mourir à genoux que de faire un siècle debout. Ici c'est Kabossé Boulembi qui vous parle. National numéro 1 Zela Katsamboka où il est Saragisa sa ngaye. Mais quand tu parles de la jalousie Keto Tolanda qui frère na Oseleo ba tuna qui abi plus et loko ezo sala keno ba musicien boyo kana teza qui boole la plus basse te ngana wole mosina motuta les en effet mo boyo to la rabasité parce que basi bazana mamwe belé et puis pourquoi to wole la pe basi rien za mentalité esprit marambo so ndeni mais en mabasité za ndiro ni mo bali kambo non te so dans les camos za la claire non qui est malin oui. Tu es à l'aise? Très à l'aise, je suis très à l'aise. Donc le beau faut le bas. On s'en bien. D'accord. Est-ce que tu as un problème avec Céléo? Non. Et où t'en as web? Tu es sûr? Ouais. Et où t'en as web? Ouais, tu as un propos moi ya Céléo te. Na landi ngota. Yo expliquer ngana. Céléo a accusé parmi bato oyo. Au comité na niveau pour draguer maman moi nanaye, basali ba capture, ba tindeli que non ces derniers temps Kabossé aux autres mais campé ko linga maman moi nanaye. Azo kwa ndeko non est-ce que autour ça la on a dit obi lelo yo na monde lelo yo. Na kimobali. Tant aux linga moi si na réseaux sociaux. Na ndenge monde comment na ba vitesse boy. Ba linga moi si na ba texto te. Vous comprenez? Et puis on connaît quand même au komela qui est Oboninga na boy oyambi star naza star ne naza de naza star boy naza na 300 Facebook. OK. Bato ko pirater nga ba ko la ta image na ngai. Tozo solo la kuna msu tanteza Kabossé te. Bref, so eza pe bongo. Na moto aza mati. Omoni elo ba bengi valeur dignité basomba ngote mama. Basomba dignité te. Somoni moto akomi na ba niveau lo ba na ba TV que ex ne mo boy. Atindele ba capture yes ko mebengaka moto esprit ayesi ko na ba capture ngo ayeko lo ba ko na TV c'est gaza yu mazambendre vous comprenez et puis ngana ko swana raté na fona swana na moto oyo asali nzembo bandeliti suka ayembi ye moko nzembo sali 6 vous comprenez donc au moni ba mama mususu le Bélangon a TVT parce que nous sommes des responsables. Donc tu te reproches de rien. Mais ceux qui ont un comité à niveau à l'écanaté, allez-y comprendre. Sommes commis à niveau déjà. Au moins, tu as porte-parole. Mouton a combat porte-parole et album Mobasa dynastie. Porte-parole na bangonde sikoye. Yango na zoloba. Yango na lobby boy. Muto atindie ayebisa yeke aza voisin ya Nzambe te. Muto atindie aza voisin ya Nzambe te. Et puis nga na koswana na muto oyo
badef ça va créditer pour l'artiste. Je veux dire bazo def so ba crédit pour mon anaka. Vous comprenez? Donc voilà. Côté on a ma solo to message ni ko pesa ndeko pas za ndeko no boyemba ki ne. Il y a un message té. Et ça un message. Pourquoi se reprocher ne l'autre c'est quand même quelque chose devant la caméra. Bref, na koki ko sala yango té. Pourquoi pas? Na koki ko sala yango té parce que ndenge naza responsable boye et puis ndenge na yebi kolinga ba momi na kolinga moi si na les réseaux sociaux té. Ce qui est ça si faux bon na lobby na sakizete mais ce qui est ça yango ça va ba la gisa o ngana komaki o ngana lobaki mais dis-moi que nazo ko mi reprocher na lo mon côté parce que yo so bigeno tango zo bageno aza frère na boso aza frère na pourquoi ko logote to ko bengote et surtout ma solango za pe ba ex maman ya mwana donc ex moi si akangi ba capture atindeli ex mobali. Même si ça quand même. Il y a un nazoloba. Nazoloba. La nanga bien. Ex maman mwana. Azuba capture. Bazo azuba capture atindeli ex papa mwana. Siko ex papa mwana ayena TV. Ayeko loba yango. Azanani. Bino bomba te bino vina bino ezafana. Te vina bango. Vina bango. Allez-y comprendre pas ba okende. Yango nazoloba mutatindi aza voisin nzambe te. Vie na ye moko tu expliquer comment tu peux dire que non mutatine mutaki otinde na makamba bongo atie mwana ne anje yango nazoloba na yo tokende na biso kombi tungisa no te awa boye osola na mboka osola na kabose omoni faut la fière no yambi kabose bolelo na biki zamba liboso mais faut la fière mais dis-moi qu'il y a des artistes sur le bossa la honte ya musique à Congo. Parce que au y a ba propos bongo te na TV atakuto nkema makambango lekelo ndenge ko te parce que wanesco eza donc olingo ka sene ba toneti nini ya kandenga na ye oneti lelo boto solo la lufu ma solo eza na place te yo oye Congo mokili ye pour na sala ki lufu yango ye n'est-ce pas elle reste eza na ngomba divers donc on a robeta ma solo jara ya bongo te et puis ba déplacer guerre te ba tika ngo place ndenge vandi wana. So azana bon guerre zalaka wana bango siko ba déplacer yango te pona ebe pa euti alors mutatinde po moni yaza porte-parole balingi boule ale porte-parole kende pesa makambo connais que ça c'est que dans la conflit na ba misusu nazalaka na conflit na moto te. Comment tu peux dire que batinde aux autres reconnaître que nous avons un problème na mutune batinde porte-parole nga nazoloba kaka makambo oyo yo zoloba oyo yokaki nga na le belo te que batinde porte-parole. Moi je posais juste une question, vous m'avez répondu que non batindi na répondre yo que non moto alobaki makambo wana aza porte-parole ya album moko bazo sala dynastie porte-parole na bango nde ye. Siko ye aye amone lo ko lobeza te faut pesa information na bango alobi makambo ya bongo na TV. D'accord. Siko il faut aye ba ke fazala matière yango na zoloba bato mosusu il faut ba sepela boko sepela te mais bato mosusu bazui grâce pour ba grand prêtre Luambo Makia di Franco bakenda parce que à l'époque mouvement tout artiste tout pour abima sensi. Il y a des artistes le loba robeta te ba betika ka musique potika ba beta. Mais na logique muto azan esprit. Hein? Nous lui ça mon esprit. So mon musicien comme bunga. Allez-y comprendre. Il faut balayer à lufu. Donc album na bango to teka ngona wenza lufu. La frontière. Ba ko teka ngona. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Président Kabossé. Ok, c'est ma fanatique. Nous avons de l'album dans un mois, je pense, ou dans un mois et demi. Titre nabi c'est pelletage, l'album. Veut dire il faut que cercle bilanga ou côté salitaire. Longola bilanga, ceux qui bilanga et botti côté matiti, il faut longola salité. C'est ça qu'on appelle l'opération pelletage. On va pelleter. Veut dire c'est quand neige et envahir. Faut qu'on pelleter en album ezobima novembre na fin et puis là ba léana no lofo bazo damé lofo siko ba vertige ba ozangelo
kosala pe ya koloba. L'autre comme déjà combien de vies? Nalobela bamba ba vie te mère. Ngani nazabo ata 50 vies. Ça suffit pour moi. Na beta la musique ba viti. Na beta la musique na sala parmi les meilleurs. Ba monde est en plan internet. Mitali bango batambosa nde baotambosa bakoka basilisa makambo na bango wana ya maramba ba vie. Mais to wele la bango te. Nga cop na nga eza na bimisi 100 ne pesa nga ta marché. OK. Na beta ta stade Abouaké. Webi Bouaké. Professeur Côte d'Ivoire. Congo mokili na biso. Ah nde sika bado yuwe bazalaka. Ouais. Ah na baneleka ba fossette. Oui. Voilà. Congo namoni baza ba voisin po yambi mboka siko yambi Congo. D'accord. Correspondance ya ngozoka boye. Moni biso nde tobeta ba sombo il faut pena grand prêtre tout dit la bengi. Allô? Ah non na Rabinda. Moi 30 000 moïsa. Okay. Grand prêtre Mobo Christian Bob Wango. États-Unis à Bengi. Then moi je suis moi 15 000 moïsa. Tu robeta la musique que ceux qui osent battre le Rosal la TV. Au monique beau qui n'a pas que moins cher. Oui bien que masanga n'a pas moins cher. Surtout ba connecter. Ouais canette na poto. Ya ba e blo ma bende parce que ma bende. OK. Bah canette za na ba 1 balle. Ce que ba to musu ba traîner na mikili. Le rôle à Sky est moins cher. Avant ça, l'émission a bêté dans bouteille Sky. Amélie Connect, il y a 1 euro. Il y a n'importe quoi dans la TV. Si on peut avoir 2 ans, 1 an à Kin. Tu contrôler le radar, Mboka. C'est-à-dire Congo Mokili, na RD Congo. Oyambi Kabose, à Gotumba, à Gobia National numéro 1. C'est là que Mboka veut dire le autre Soukiawa. C'est peu Ngoyaki. Voilà, en tout cas, vraiment, ma fan. Plaisir à trop consommer, puis s'abonner massivement à la chaîne YouTube de Kabose officiel. Hermon Bomoro s'abonner puis ta page Kabose Bolembi. Donc en tout cas, on a CP là comment mon D'accord. Merci beaucoup, Président. On a CP là trop. Donc voilà déjà à la fin de cette émission. Un grand merci à Mike Makin au pied derrière la caméra, à M. Sim Télé, le boss en dollars depuis Canada et à le Kélémon à Canada. Un grand merci à toi. Barbie Très Noir, Jess Zazie. On se retrouve déjà au prochain numéro. Yamona kovibre, Jansi Mayasi, Shelina Mosa wapie, Petala matura tanando, Shelina Mosa wapie. Fidèle cherche mon âme, sans succès. Jansi Mayasi pour ça Italia. Reviens à moi, sans succès. Jansi Mayasi pour ça Italia. Reviens à moi. Italia, reviens à moi.
Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.